grade nini comme chef pamba te wana ne ezalaki grade ya suka na biso tozalaki kosala musalama na eta lelo namona bacommissaire des zones mutu mwindo administrateur du territoire azala mutu mwindo depuis quand esikasikawa omwana ti na président mutu mwindo tata lubi ete mutu mwindo akokoma mundele mundele akokoma mutu mwindo dikambo wana ekuteye 30 ans de prison ferme batata na bamama nzambe akosaka te papa apesi elaka nde muntu mwindo akokoma mundele mpona kotransforme biso na mapote pamba te ezali base loposo na biso ezali base ya muntu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir alinga te yende tata yende mama ya mundele yende tata ye mama ya mutu jaune yende tata ye mama na peau rouge bango banso banungwaki na mutu mwindo tokonimaka yango teka c'est une réalité to effectuer des recherches tokudécouvrir que réellement mutu mwindo azali base ya mutu nyonso tu azali awa na kati na mokili abutami na mutu mwindo na tambuli mokili mobimba nzambe asali kasi na découvrir tala na Australie baninga na Australie soko kaivo na kolelaka te okolela ngai na yibaki te kasi tango so papa no baningai il faut kuma na Australie na kuma na Australie mais papa na kokendela kuna ndenge nini pamba te zali musika mais pression de kaki ngara ubi papa yo mo ko pesa kati na jambongo wapi o la ko na Australie kiti sa mutimo et na 1980 na sanza ya me batinde nga batike o yaka utarabisu awana Australie ngaye mutu musu na mbukirene Australie batata na ba mama na karisi papa nabaki au comment en Australie na le 12 mai à 7h15 du matin na kumaka na Australie na Melbourne na ngai na mwasi na ngai na mon directeur de cabinet bena mentango tozali du sosu na aérogar pour tozali ko sala formalité patiko bima ba mundele ba kimi mbangu ba ye éminence. Mais vos frères vous attendent. Mes frères à moi. Mes frères à moi. Et oui, ce sont vos frères qui sont là qui vous attendent. Nalumi na moi c'est qu'est-ce que vous avez dit sur le nouveau pour Bazalia. Naluba mundele wana jamu susu ngaite loko. Mais vraiment ça dit tout le monde besoin va salir pancarte moko besoin kujina kayo. Nali na continuer pour formalité. Oh non, kena ko tala bangu boso. Na kuti batu mwindo bango mine. Une ville ezali monene lokola à Kinshasa 3 500 000 habitants kasi batu mwindo bantu mine na kati na mboka na bango awa na Lubumbashi même tango bamondele bazalaki awa kasi okomona tende nyonso tu bamundele batu mine bazala batu mwindo na kati na Burkina Faso batu mingi nakutana kyawa na 51 ans ya kyawa batu pele pamba te ezali mokili mobile kasi kuna na Melbourne dans une ville de 3 500 000 habitants kansi batu mwindo na mokili na bango batu mine batata na mama batu wana ntango na moni bango na lingi kupesa bango mbote bandini mbote na ngai batu ni eske yo nde solo menace de ngende ngai yo mwana papa simo kimbango ce n'est pas possible yo ko kuzala mwana tata simo kimbango te ntina nini to boyinde yo zale mwana mu mwana papa simo kimbango te pamba te to moni yo zale mwana moke e kuka kinde yo zala mwana papa simo kimbango kuma mpaka
na ko mpaka ndenge ni ntango wana na 1980 nazalaki na 62 ans na 1980 nazalaki na 62 ans lelo nazali na 71 ans ebe ntango nalobi nazali na 62 ans bango batali balobi non tokokondima mwana te ndenge nini wana bino bokanisaka ete ye tata Simon Kimbangu azali kaka mwana bino kuna na Afrique ebisu nkoko na misu nani nalobi boni misangai makambo bino bolobi pamba te tokoyaka awa te nde biso toyibi papa Simon Kimbangu awa akoyaka kotala biso ekasi bino et surtout yo muto tikana na musala okoyaka awa te vraiment tango baleli ai ngai soko mwana muke azalo kolela kana ngai te oyo pe azana age na ngai ndenge na azali boye soko azalo kolela na ngai te kasi soko muto aleki ngai age obe soko na moni muto kufi na kolela kana ngai bembete kasi soko aleki nga age leli ebe ngai mpe na moni boye ai na kamate muswala na chimu swaba na bande kolela mwasi na ngai ya mwana katenga na lela ka sika na bande kolela yembe bande kolela ebe directeur de cabinet na ngai bia tango moni papa lela kate sika wa leli ale bango bazala kimine bisu misatu bisu sambo ai kama tene wana à la fin ba mundele yo so ba yo kutala minya si pourquoi vous pleurez ngai mawai sali ngai ana lumbana kulimbila binu ba mondele bo zali mo ve pamba te batu wana baluba na ngai te éminence est-ce que ye nzambe asala keka kabinu kuna na Afrique na ba mondele ebisu na mutasala kabisu anabi bo salamaka ndenge na salamaka nzambe akamati mabele mango mpe mazali mutu musu te katizali yo na ngai de bongo vraiment beaucoup de biso ya komona pasi ya wana bapesi ngai histoire na bango il y a 200 ans je dis bien le 12 mai 1980 bango balobi il y a 200 ans biso bato mwindu awa na Australie tozalaki 14 millions bamundele o bamemeni biso civilisation bazalaki 200 kasi lelo oyo bango bamundele bakumi na 16 millions d'habitants et puis sur bateau moins de 300 000 bateau surtout bango moins de 300 000 batatara ba mama muntu mwindo alongo wapi makamo mususu malamu ndeto yibaka ngontina kana ne ba exterminer population noire voilà lelo tya ko lelo na Afrique du Sud baninga na biso bazala komona passe baninga na biso bazala komona passe na joaki ba image lungwa ki na Zambie et to joaki ba sud africain batu mwindo kona nanda kuna ngai to kotelanga na bango na Brazza mais ndenge histoire ba pesinga ya Afrique du Sud ya solo na moni de mpasi za na batu wana kasi dikamomoko kuna na Afrique du Sud baninga ba ingénieur batu mwindo basali ba avocat be basali ba médecin batu mwindo basali ba professeur ba université basali kasi eloko moko ezali bango liberté mais kuna na Australie okomona mutu asali 6 ans primaire te mutu asali 6 ans primaire na Australie basali te batu mwindo wana okuyibile te solo muntu mwindo azana pasi toke na Egypte toke kokutala batu mwindo le papa Shinoda oyo na mema kiawa boyambaka ye mpe awa mais tango nasalaka ye invitation pata ya kutala ngai yawa alibaki na ngai ni yo mutu mwindo na ya na Afrique noire faire quoi
na ya na Afrique noire na ya kusala nini bino bozali ka lokola banyamate bokolala kana le corona nzete papa shinu da nalibaki na bino tangu na sala kini yawo alinga ka kundi matende bisu batu muhindu tuzala kana banda kulala tokulia kana kula batu bakulia papa shinu da lubina bisu tuzala kina yena mwasi na ngai nando malade directeur cabinet maître Mbungu Bena tozalaki kasi libinga na kuyana mukiri na yote c'est pour venir faire quoi vous autres vous n'avez pas de maison pour me loger ngana lubaki bien yo iminda ngana lala kate de balubaki na bisu e bakulu bakana bisu tous les jours de bien bakolala karabino na de colonne nzete pa bate ba toyo ngana yibi bazali ko na Égypte ce sont tous des esclaves liberté na bino wapi ngana lubi yo zale ngana nzamba lubi na zale ngana nzamba ngana lubi ndengo zale ko lubila epesinga mawo ina ukisoni soko ngana kolala kara na nzete d'accord pana ni yenzambe tata nkoli yezu bapona kete papa suma kumanga atikala wana kati na boloko oyo bino boyibi kasi malgré tango yose to wana zalaki yawa azali na nkamba azali na kisasa azali na boma azali esika nyonso tu kasi ye nani ye mutu ango nani papa sapa bango alobi ete bajui message elungu na kisasa kuna botika bato angana boja kutungusa bango kimbango azali awa na kisasa akendelanga na avion nini ye mutu asi akufi bake kukonda ye ndenge nini akumi na kina kisasa bango ye mutu ango nani ntangu mususu bakangiye bisika mitano to yibake ntina te bakangiye na Bwende bakangiye na Ikafera bakangiye na katina na Mbandaka bakangiye kuna na kisasa awa na Lubumbashi azali ya wakolo batu mitano basiri kila ke gouverneur azalaki na binawa yo gouverneur wana ndenge nini kimbango lungo kuna bakangia wana kisasa ndenge nini ya yele kinzina nini ndio bino bokangi kimbango mususu kuna ya zana yawo kuna na Ikafera balu bino kuna vraiment bombeli masanga kimbango to kangi azali yawa kuna na Bwende wana bino bozali zoba ndenge nini wana oyo kimbango bokaje kona kimbango azalewa ekasiba kimbango mitano ndenge ni to kusala eto koyiba kanonjina te nzambe tata kole yezu santo babongi siri kamana bango dikamba denga babongi sengo moya ko luwa ezalite ale sigawa bino mondimite nde tokani kimbango watika tokoyana yi balwi osala ekonomi boka mata kimbango bokangi na Bwende boti na kisasa oyo bokangi na Ikafera boti na kisasa oyo Mbandaka boti na kisasa oyo beto kangi awana kisasa tokotina kuna makamanga kusiti sabuna na Lubumbashi na Elizabeth bin Pamba te bango balibya sadeka kakoto ale bakamati bango mine bakumi na kisasa batandi bango ndenge boko bango balati batala bango yonso tu elungi moko eka sili kama nini oyo ntembele ya lubiso sila kaka sila tikawo ale bakamati bakati Lubumbashi wo bakoma kona papa sapa bango modele wana komuneka kasongo aka kasongo bien il azalaka monsieur serve bien tango bakumi kakawa atala yemo kwa bangi mi ya solo akati bango mine kasiki bango munene moko mulai moko
ndenge na bango ndenge oh kasi mutongo azali ko na kati na ndako na ye ale bakonzi yose balingi utala kasi mutongo ko vraiment azalaka mubulu tango komi ko na funguli ndako ya vwandi na ye ale abimi batari bango yose mitano baseki ale akomi mutu moko ndenge ni wana sika batuli mekimbangu dikamunini huyo dikamunini boza kutuna ngai dikamunini l'Afrique l'Europe l'Amérique l'Asie Océanie ezali mikilimboni il y a combien de continents? Il a 7 continents. Nana kanisa kana 7 ndeba mususu wande batikale libela ezali 5 continents mama tata bobe parce que mimaki moi cassette ne wana oyo batili ba afrique bakenda koteya na poto utiko nanda tous les pharaons, ce sont des négros africains. Parce que oui, et puis lui était berceau de l'humanité. Ezali wapi. Papa Simon Kibango lunga na nkamba. Aye kutikala wa ale sinzidi. Pwana nini? Batata na mama etikale moketo kuiba. Balubi eti toko defole ba sekere wana na kanti ko wana isi lubami toko defole ba sekere wana tokitisa mutima temple ya centenaire na shaba en tout cas soko boko kukate alors mawai ko sala nzambe tata ko lezo mu centre ndenge mususu ya solo bato na mayele mwana moko asaraki école primaire na ye awa na biso asali sewo alongwaki awa na ntina na mpasi orke boyibaki ete mwana wana azali savant toyibaki te mwana wana mutabobe oyibiye mwana wana komone nani kipo il s'appelle Kipo oui ye azali mwana shaba kokamwa asali na ye humanité te kasi baninga makamususu ya kama pasi na kuluba mwana wana azali savant asali 2 ans sewo awa na eko na biso mwana wana mayela moko ifungwani na yeto kamwi abandi kubongesa bamutuka ntango susu nde nakokaka komema ye kasi likamwe kozalaka na ntango na yango ye mutu ndenge wana soko moni ye okundima na ye tende azali savant pamba te vraiment soko tali ye kaka lobi oyo mokuse boye eloko nini eza na kati asali humanité te kase nzambe apesi ye mayele ya ndenge mosusu mutu wana akomi na kisasa abandi kubongisa kama biloko muke abandi kubirikole biloko muke aye kusala mwa poste moko ya ndenge mosusu
pose wana joaki asalaki alakisia moko na campus ba kamui yo mwana oyo ndenge nini ko kusala eloko boye nzambe atindi ngai na bongisa ya solo abandi ko bongisa tango akamati discussion na ba professeur kona na campus na biso ya kisasa ba professeur wana ba déclarer yende ya solo a inventé quelque chose oyo mutu mwindo asalaka te ba applaudir ba pesier attestation d'invention. Eh bien, atikala kaka sika wana te asali ndenge ba mondele basala ka asali jeu de lettres. Eh bien, tango alakisi yango na paya bakonji bakamui ndenge ni mwana oyo yo salaki kalasi wapi na salaki ngai université te na salaki pe humanité te na sali seo kaka kuna na ekolo Kimbangisi na Shaba na Lubumbashi mais ndenge ni oyo ba PC attestation d'invention atikala kaka isika wana te ale ayeko bongisa oyo moteur ya voiture moteur inventé biloko na ye abongisi moteur ya voiture wana ekotambola kana mazuti te ekotambola mpe na essence te belle pression ntango ba ingénieur allemand bamoni yango balobi yo mayela wana oju wapi alobi botuninga mayela yango ekolokaka na nani na nzambe yo mutu mwindo bongosereka muboyi osalaka université na yo te nasananga université te osalaki kalasi nini nasalika kaseo ce n'est pas possible ale batindi ye na campus akei kosala kuna a défendre eloko na ye bamoni nde vraiment sans précédent mutu asala voiture moteur ya voiture carburant te mazuti te eh bien kuna akaini yango na campus bamoni nde ezali grave allez batini ba ingénieur ba américain ba français ba japonais ba allemand wana bazala professeur kuna campus ya biso kisasa tango batali balubi ce n'est pas possible allez babandi kopesa ka yembongo ko corrompre akima yo zayembi kena no mo kilimo susu ai bino bato muindo bakoboma yo kima abe lokola azalaki na mwasi babote yo mwana abien tango yeyo ya okende batine na poto lobi bagenda kubebesanga na mayele na ngai aye kokima esika na ngai dikamunino na mwana oyo ale abengi ba technicien na ye baye batali balubi vraiment tomoni yango nanu te alobi président lobi na ngai bumba ye mais mwasira ye atikalaka na ndako bamundele bakoyela kai na 2h du matin mobali na yo kaka mobali na ngai ya bunga na ya komona kai lisusu te de pardon lakisi abakamati mbongo bapesi ye lakisa biso esika mobali na yo azali ebe mokolo wana nga na yibaki te na butu ale bakei kuna balubi ete papa tindi biso toye komona na kipo ekipo na butu boye mpani mwe nde papa buta tindi bon baverifie te bandimi ye kaka abe bakoti bake kokota ne kuna tala nanu yo ozali koperdre intelligence na yo sava mobimba okotikala boye mayele na yo maza ko ndio te na yo kotira papa ndenge alakisenga na sika mokonzi moyen de mes chers amis ba influencer ti na woga kaka na butu wana bayoka mate pour une destination inconnue banda bimakiti ba memieti na Canada kuna ake kolakisa mayele na bamundele
ba mundele ba kamati mayele wana ba exploiter yango ba bongisi ba voiture na bango balubi na ye bon tosi tomoni mais soko lingi oluba te okumine yo canadien pote otunga lisusu na Zaire te yalubi nga nazali Zaire wana kima mwasi na ye lubi titi kala na biso wani yalubi buli misangai ngai na kutikala wate mwasi aleli mobana ngai to tikala watala nanu bongo ne d'accord kasi liboso mukiri na ngai moko muke tata wana lukinzila akimi me biloko yonso moya memengo ezalite itikari kuno esikatsikawa akomi kaka lokola mawa shaba mwana mukebo yo akata kubongisa biloko ndenge wana abongisi biloko mususu nga moko penda sumbi eloko moko ya bongisi pana kukata kabanzete munene oyo iya moko asali me chia kaka na nzete munene ndenge oyo koya wana quelques secondes yango ikoe ye moko bongisi shaba potundi na basava ekasi muntu mwindo alongo wapi mawa tolo kaka nzira mpate tojongisa na bino likamwana izana ngai te soko nzambe alingi atungisi libino ngwana ba mama na batata boli misangai na lobi mingi en tout cas nazali bavard to komi déjà na 15h moins 10 minutes banana na midi et demi wana na bandaki boli misangai sika watokosala masala na biso avant de bakonjuba ya totia libanga ya na konzambe temple du centenaire totia na shaba pourquoi temple monene na nkamba temple mibale na shaba pourquoi boyi bakaka tina de kambwana na komuna tata mwana pia ni musantu amen. Amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, en suivant son éminence Diangenda Kuntima, il y a un élément important qui sort de ce message que nous venons tous de suivre. La crainte de l'homme noir de voir l'homme blanc venir l'évangéliser, c'était pas le fait de le voir entrer dans son territoire, de prendre possession de ses avoirs, mais surtout l'homme noir a décrié son plan diabolique, celui de la désorientation spirituelle dont l'homme blanc était porteur du virus. Ça, c'est ce que le cher spirituel a dit. Mais après cette adresse combien théologique et combien important, le cher spirituel, son éminence Diangenda Kuntima, a procédé à la pose de la première pierre qui devront donner à la province du Katanga, à cette époque au Shaba, dans la ville de Lubumbashi, les temples du centenaire, à présence de l'ambassadeur, de chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en province de Katanga à cette époque, et représentant du gouvernement congolais pour la province du Katanga aussi. Tous étaient le témoin de l'événement, suivant les temps forts de cette grande cérémonie que son éminence Diangenda Kuntima personnellement a présidé vers les années 88 suivant.
Nous allons devoir assister à la pause de la première pierre du centenaire. La cérémonie se déroule ici à l'Aubrechis lundi 26 septembre 1988 en présence de plusieurs notabilités de la ville, de la capitale du cuivre, la région du Chabar. Pendant que les musiciens entendent les cantiques, les fidèles kibéristes qui constituent le décor parfait de la cérémonie assistent à cet événement. Tuombe Mungu. Kwa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tunakupa asante sana. Kama tukikumbuka mji huu wa Shaba ndiye Lubumbashi, kwa yote ilipita katika utumishi wako ndiye Papa Simoni Kimbangu. Hivyo Mungu asema kibongo. Njo hivi tunasimama, tunakuwa kufashi hii kuyenga nyumba yako Mungu. Weye hulalaki kunyumba. Sisi watu njo tunatumisha yote kabla vile mapendo yako iko. Tunayua ya kwamba utatufanishia ayu